na bokuse. Non, eza mobeko oyo eza toucher code de famille ya makambo ebele, succession, libéralité, régime matrimonial, makambo ebele, mais bato nde bazo s'intéresser plus na dot, polygamie na notion ya fiançailles. Bon, likambo dot c'est comme casse-tête motu pasi na Congo. Baboti mosusu bakongo koteka bana ekomi lokola marché boursier yango wana to se proposaki mpona kosunga bilenge babala basepanui to limiter montant à dot to limiter yango na 500 bamilieu urbain na 200 bamilieu ruraux eza mpe fourchette elingi koloba te ke fo opesa 500 kaka parce que bote eza symbolique neti bamboka mosusu so opesi ntaba ekoki soki mpe otuni na mboka ya ntaba yango ezokuta eboni baoyi so ekoki te $10 omoni ke dote eza symbolique mais na Kisasa awa epuis na bavile mosusu ya Congo, Lubumbashi, Kisangani, Goma ainsi de suite badepassement comme ebele komona bakosenga bilenge auti kosisa kelasi kaka mingi ta mema groupe électrogène arozwa wapi apesa mutuka yas apesa télévision écran plasma apesa biloko coutume ayebi te babia na nyonso to faut réglementer ce sont des faits sociaux et to mosala législateur c'est assurer l'encadrement juridique des phénomènes sociaux yango tosali yango to proposer proposition de loi na oyo yamba malamu na bilenge et puis na bakushi nyonso to mais pour na parents o bakolela aussi bango que au bazar a besoin mosolo aussi bango que eza qualité il y a des conventions numéraires qui peuvent être prévues ce qui mobile alingi azana mbongo belé bon aza riche alingi a honorer moi si parce que ça likambo pa motema to ko empêcher te apesa 10 000 20 000 lengi alingi mende to bo inde ba para ba imposer moto azana mbongo te to moto alingi kokoma na motango bango ba pesite donc c'est cela un peu. Kasi bolobi pe benga ngoni bobandisa mito pe fiançailles et sfezala na tango yango ya mokuse. Oya fiançailles wana babi ekomi ebele je crois toza bilenge toyebi bana basi mingi bazomona pasi likola makambo etali fiançailles bakolinga ya après 10 ans 15 ans mobale ya biyo lisusu te tu m'as pas convaincu entre tatike na zemi to na bana mibale alors que fiançailles ça les 15 ans yango tobi faut dire fiançailles peut réglementer il allait une seule fois renouvelable ce qui bon reprendre avant bon ça les tests à grossesse au moins ça dans zemi juge sous ya kati likambo wana bo pesi allocation pour permettre ya beaucoup la mwana to abota mwana inyo baté que sous ya kata likambo bali ça va na makasi non parce que libala bali ça ta makasi te c'est juste toujours réguler parce que biso toujours un mandat mibale mandat ya ba jeune au ba voter biso au parlement il faut tout voter ba loi au rencontrer ba valeur na ba principe ya société et puis toujours pe na mandat église il faut toujours ngisa ba principe da ba valeur chrétienne ya mboka c'est aussi le credo du président de la République ko bunda po ete nzambe za na kati ya mboka ordre régné régulation za la régulation ya mboka ezali na kati ya code de la famille parce que famille aza image ya société. On a l'institution, c'est parce que famille est bien réglementée. Il faut que toucher famille. C'est que bon ici famille, des sociétés à lobby et bongi, des banaloïs babongi. Pour banaming au moins bas aux ce sont des grossesses indésirables. Pourquoi sont allés à la base? C'est parce que bachaki d'autres moulaï, tatane a kokita santé maman. Omoni et puis papa Sundoli Akimi. Tout ça, ce sont des faits sociaux que nous devons régenter. Wana uzulu ba fiançailles ezali otobenga ka komi bimisa to kaka bat bakutenga nzela boye ba bandi ba komi ba camarades ba copains. Non, mobeko eza pona congolais nyonso na mboka na Kisasa. Parce que mobeko eza kaka na fonction ya réglementation tena régulation mais aussi à contrainte. Auto nyonso ça respecter mobeko côté en tout cas mobeko kolandaye. C'est aussi ça l'état du droit. Na bi fiançailles ozoloba eza ya ndenge nini mutami bimisi na baboti to kaka na nzela kuna bakuta. Non yango papa fiançailles échanger forme. Saute l'article 337 obi que fiançailles eza promesse. Simple promesse. Babi côté belé la simple promesse wa. Owo muto sakani na mwana mwasi abatabia ezali na promesse. Fiançailles a commis sous promesse a commis une étape décisive. Donc relation nyonso oyo koki kozana ngona mwasi comme na fiançailles. Toko benga ngo copinage amourette auto lingi to benga to bengi. Mais fiançailles zo balaso ba famille ekutani. Et fiançailles wana eza na durée parce que il faut ba famille quand même se respecter. Toko ko kutani sa ba famille te pour na ba buzoba. Liba les locaux il faut ba honorer. Na kisa c'est comme la pratique mususu pe na Lubumbashi ba na basi et mibali mususu. Soka moni moi si moi za très bien éduqué à Sambelaka, azoba te virginité na lobi ke mobala oye ba nga fa ba la ya ina moins 200 à 300 après ça ko ça
na babokoko mosusu ezalaka avant mobali ya bala fo batala soki ya koki yango basengaka mbongo wana batala ata aza chômeur totala soki ya kokoka kosimba mo aoyana non eza bongo te soki ezali bongo me balubaka balinga basenga munduki te soki eza soki mobali akomi na kapasité obala mboka mosusu ntaba apamba makambo esili mboka mosusu mpe opesi makasu osansi makasu na bikiedi doti yango wana esili doti eza fois de commerce te. Malamu mingi. Merci beaucoup monsieur le député. Merci de Voix de l'Amérique.